différentes communes, il y a capitale, la ville à Kinshasa, même dans l'intérieur en Mboka. Il est à ma montre 19h passées de 15 minutes, aux a palais à justice, à la commune, il y a Gombe, et si on va interpeller qui est avec Pascal Mukuna. Avec Pascal Mukuna, benga qui est, à Walelo, il faut répondre. Depuis à Komagi Nangonga, il y a 11h, Tokomi 19h, finalement, avec Pascal Mukuna, Bakangi. Bakangi parce que Bamane ko reproché na 3 éléments. Élément liboso Bamane ko reproché ezali likambo ya viol. Yami balé ezali menace de mort, yami ça to babenga ki en rétention illicite. Sango mokonzi Israël Mutombo, j'étais là moi-même sur place. Na kota ki na kati pona kotala makamyo so ndenge za koleka. To vandaki tito komisika bo 19h finalement, on a décidé à mapper avec Pascal Mukuna. Au moment où je parle, nous allons à niveau à parquet. Il y a palais de justice, dans le tribunal, dans le parquet à grande instance à Gombe, et c'est qu'à Tozali, la police a fait un grand travail dans le sens que l'incident a se déployé comme d'habitude. Il ne faut pas que les gens soient colportés par rapport à cette histoire. Il y a une invitation à bon et fort, mais peut-être inquiétude des gens à point Moko. L'évêque Pascal Mukuna a été invité aujourd'hui. Confrontation Salami Kakalilo, il y a une précipitation dans la procédure. C'est ça le problème. Moi je me pose la question, le Kola Chibola, Afunda Kiye, Bayokaki déjà Chibola. Avec Pascal Mukuna aye lelo, et c'est qui peut bayokaye. Et puis bah ça la confrontation. Mais curieusement, pendant que yazo samba, Chibola ye awa confrontation Salami Kakalelo, nyonso esili Kakalelo, rapidité makambo Salami yangonde point d'interrogation. Oyo boza ebele, bato amayele boza komituna, ndenge makambo ngo za ko salama. Na rappelé bino que ça 3 éléments majeurs au ba reprocher rétention illicite ya ba document ya lupangu, makambo ya viol na makambo menace yangonde zalaki na kati ya plainte oyo Chibola mami afundaki et pas avec Pascal Mukuna qui kotika plainte na awa. Mais kaka lelo na moi ba plainte zalaki ebele, ba plainte musu ekosi même ya famille ya musée bango pe basali plainte. Au total 4 plaintes ndezali awa pone avec Pascal Mukuna. Il est 19h. J'espère que le col a parqué comme d'habitude, n'a rampé avec Pascal Mukuna. Kacho ezali à Makola la wate tango mususu tout à l'heure là à Rosala cheminée dans la prison centrale ya Makala et sika oya koyi kozala moi malamu par rapport à ba conditions ezali awa. TV zali radio te moto informé makambo na ndenge na yete moto bimisa ndenge to sala ki makambo vital camere ndenge to za ko sala makambo avec Pascal Mukuna. Pas de colportage, vivez l'image TV za radio te et à tout à l'heure avec Sango Mokonzi Israël Mutombo pour la côte et pour le compte à la politique officielle à tout à l'heure.